namoni affiche ya prochaine film ozoya deux sœurs rivales. Namoni Davina, namoni Linda. Oh, Linda. Linda, namoni Linda. Oh là 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 là. Ça dit film wana. Aïe 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 aïe. Et réchauffé quoi. Au PC mbwambwa boyi. Bandi ronanga lelo ça dit dans mona. Disons artiste comédien hein, ozo fingama mingi actuellement za Belleville. Mais si qu'on a otala bato nyoso ba finga Belleville lelo. C'est quoi qui côté ya ba artiste. C'est des artistes au bazo tinda ba chroniqueur parce que c'est ça la vérité. Ba artiste au bazo tinda ba chroniqueur ba finga Belleville. Mais les artistes au Belleville a tia peu poids. Les artistes au ça dit oh ba belela Belleville Belleville yenda pesa nga likanisi ya kosala pe chaîne YouTube. Les artistes ça dit oh ba belela Belleville yende marraine ça dit Belleville ne marraine ya chaîne na ngai. Les artistes ba loba ke non Belleville mona muke na mutete na ye. Bazala ko belela mona muke na mutete na ye, mona muke na mutete na ye. Voilà ça dit artiste ba otira ba do finga Belleville lelo. Mais ça dit autant que même ba chroniqueur au finga Belleville lelo. Et ça ba chroniqueur au bazala ko kene kolela la Belleville nzala na bureau na ye. Bazala ça dit hein ba garçon na kisasa wana. Na miso bazaka ba papa maman bon bref. Bazala ça dit belé bazo voilà kala bango batu bazo hein voilà bazo finga Belleville autant la bango nyonso ça dit bazala ko kene kolela la Belleville nzala na bureau na ye. Famille Bota. Au monde ba bitumba ya boye. Nzamba tikaka bana ete. Ça dit so tali mutu osali mutu moko oya sunga bato e bato wana sans raison ba balukele ba moko finga ye nzamba tikaka mutu wana sunga te. Donc nzambe pa otika Belleville te quoi. Bah tout cas Belleville quand dit c'est la meilleure. C'est la meilleure. Ça dit en termes ya ko koma pena film. Non, lelo mtaleki Belleville a saté. Lelo mtaleki Belleville na ko koma film a saté. Ce que taliba film ya bande ko misusu, ça dit ozomona open théâtre, open maboke, mais ya Belleville on sentir pena différence. Na ça dit film ça accompagné na émotion ça dit peneka ko bisama ya miso. Belleville c'est toi la meilleure. Ya ngwana tika ba finga yo. Ba finga yo pour l'équipe bango. Moi na mukena mutete na ye. Pour l'équipe bango yondo créa ibele bazalelo. Bote na bino nyonso o vraiment bolanda ka chaîne na biso ya Family Bota News TV. En tout cas balobi bokoyoka guma kasi balobi bokoyoka gu mikolo nde babi mikolo yo mikolo nde za koinde babi mikolo yo c'est maman Belleville Kandila patrona depuis anniversaire vraiment yaki. En tout cas mikolo azo cartonné, je vous dis balobi pas moyen. Quand on a le balabino, Family Bota, bosala choix bien, un choix qui d'accord. Oya pour la Family Bota en tout cas, à sala choix bien bande kolanga Family Bota de maman Belleville Kandila patrona. Naza besoin ba j'aime bochila na ba j'aime avant de continuer. Bochila nga ba j'aime na mona ba j'aime, bochila nga ba commentaire ko sala nga bien makasi on depuis ça nga courage ya ko suko loba. Hein? Et puis ça nga courage ya ko pelisa koloba. Ayoka kubali kolanga voilà. J'espère que vous yoki bino mokubali kolanga. En tout cas, je me présente Nadège Yamba à moko bino vraiment ya Family Bota. Ba oh beaucoup de occasion ya beaucoup de na libaku ya chaîne ya Family Bota pour la première fois. En tout cas, je m'appelle Nadège Yamba à moko ya ba chroniqueuse, moko ya ba youtubeuse de balobaka vraiment ya Belleville Kandila patrona de l'écriture. Nous sommes là pour faire des promotions. Il y a un film et à Belleville. Et puis nous sommes là pour parler de nos artistes. Et Belleville vraiment artistes et la biso. Oh et Mboka, oh bah la fierté Mboka la biso vraiment tous à la kawana. Si à parler pour la banque en tout cas toi ici t'as capté pour la koya. Oh le babande kolanga vraiment tous on a pour la bune. Alors yo côté pour la première fois au Kozano jamais aussi. Au CP là toujours ça déjà au CP là et cliquez sur la cloche de notification yo moko ko mona au se retrouver na kati ya chaîne ya Family Bota News TV balobi des dogs et puis panique bande kolanga panique moko pas moyen je ne sais pas hein et anini ezani to moni TikTok
Tegra. Il y a Tegra, oh vraiment Tegra, abongwami, mboa, oh to bengi des dogs, Tegra boga, abongwami mboa. Et puis en présence de sa maman étoile vraiment amonié moko na misu na ye, maman étoile à comprendre, mboa oyo bande kolobande, oyo azoboma batu, oyo nga na kanisa ki maman Marie-Hélène, moko ya biso ya mboka nga na memeki awa, na kanisa ki yende mutu, tompe mwana na ye baza bandoki. Mais lelo maman étoile, elle a compris que ezalaki mwana na ye moko bande konangai. La famille si c'était toi maman étoile, nga ko sala ndenge nini. Famille Libota. Histoire vraie, histoire moko. En tout cas, je ne sais pas. Bah, bravo quand on peut ça la petite. Nous avons vraiment à pambola yo. Na musala qui toque puis na barter na biso na bartrice na nyonso. Oh bozo qui vraiment libaku ya ko participer na kati. Il y a film na biso oh vraiment des dogs. J'espère que film na so déjà lelo aussi là, hein, to ko za fin. Si je ne me trompe pas, donc on a vraiment fait un film là pour maman déjà boaki. Babi li kamba ko boka ndé memi problème ba de kolanga boyoka. To si ça na pour ma film quand ndé na lubala bino après tozo kota fuye ba bito kota boza ba kiti. Bocha ba kiti liboso penza liboso po bola ndanga bien ko fungula matoi très bien. Parce que l'explication non peut ça et c'est vraiment faut bola ndanga attentivement pour que vous ayez quelque chose, pour recevoir quelque chose dans tout. Bon, des classes équipées. Et donc, vraiment, la formation de tout ça, formation, moi, mon nez, à ma casse. Donc, c'est ça. Voilà, en tout cas, histoire, moko kitoko, il y a des dogs. Et puis, c'est ma kambu, tout moni. En tout cas, dernière partie, j'espère que déjà, tout le zongo, lelo. Vraiment j'espère. Alors la dernière partie de comprendre ma camion c'est ici qui outaki et puis bah les sons déjà que tu as déjà bilé auto tirer toko tirer les sous ko ba les sous bien na suka ya film na biso bon tes famille bota bongo botilanga ba j'aime botilanga vraiment ba j'aime pour liker la vidéo que ça na plaisir et surtout ba commentaire na bino et c'est pour ça kangai voilà bande ko nga ko to continue maman di kambi ya maman na biso ba le Lili chez nous et il dakama bébé le Lili bébé lui Aziki Simboka bébé Lili Aziki si Zaire oh to bien ka Zaire na biso na Congo bébé Lili Aziki si biso Zaire Aziki Simboka la famille je vous dis et là des akoyin déjà grave et ça grave je vous dis bozo mona tonton la biso oyo aye ko sala la vidéo oyo pour na koloba que Linda Davina tout consort et puis tu très filmé dans c'est-à-dire film oyo tout le monde ba kocha misu na bango po ba mona Linda sala kinini Linda jouer kindeni pour que ba ya po ba critiquer ouais ebi musana bino to ebi vraiment musana bino et kozala wana bazana posa en tout cas film o ba koya ba kokota pour que ba yoka Linda po ba critiquer Linda on a succès maman on vraiment na succès on a talent penza pour niveau balandela kayo faut zakayo faut zakayo Linda Lumumba faut zakayo yo maman parce que degré ya kolandela ya boy faut zakayo do ela vraiment que va talent ezali ba succès ezali alors tout le monde misunaye et chami kaka et pas Linda hein il y a des gens qui ont parlé du mal to ebi bonde bazalaka d'avoir comme on a en ligne d'apempeni ya Belleville vraiment tout est possible bango qui peleke c'est quand de lobaka vraiment et puis ce qui peleke c'est et ça livre vraiment bien té na ba dire na bango na makam na bango nyoso bandi kolanga alors biso toza kuna te tozo la film na biso bongo te famille Libota bongo tozo la film na biso j'espère que déjà à partir déjà à lundi, si je ne me trompe pas, à partir déjà à lundi, on voit première partie, nous sommes déjà à filmer, vraiment, et déjà on est disponible chez Belleville TV, tout consommer film, on est bien que film, eux, qu'on a consommer ma casse. Parce que ma voisin, bah, quoi, ko diongo, là, moi, ma voisin, bah, quoi, penza, bah, quoi, bah, quoi, mis sur la bango boy, voilà, bah, côté, le matin, bah, fenêtre, bah, quoi, bande, quoi, ngai, bah, quoi,
alors tolobi film na biso oyo vraiment tozwa temps ya kokonsome film na biso massivement tokonsome yango topartage tolike ekosala vraiment poutine bien ekosala bien toyoki tonton na biso apesi bapoint de vue na ye par rapport ya makambo oyo eleka apesi point de vue par rapport makambo eleka toyoka mama muteke abenga Belleville boye toyoka bacommunicateur oyo baloba mpona Belleville oyo lelo babaluki lelo babimisi manzaka mankoi papa na biso aza seule personne oyo aza vraiment na kati ya masolo oyo bandeko na ngai en tout cas biso toza kaka wana mpona kolanda oyo ezali biloko na biso na kati ya famille Libota na kati ya Belleville TV tozali wana mpona kolanda bafilme na biso mpona koconcevoir yango vraiment rapidement balobi kitoko makasi tolanda filme na biso vraiment na bokebi nyonso balobi les desserts. Je me rappelle de na film oyo eza juste poste moko devenu ote ko poster ba poste moko yena papa na biso Tirbo na papa Tirbo côté biso bazaki na papa c'est comme si les kibongo bablo moi bongo et puis maman Belleville pe ndenge moko azalaki na eza kibongo non c'est ça. Donc bandeko nanga en tout cas tozwa vraiment temps ya kolanda ba film na biso tozwa temps kokotana na ba film na biso ekosala bien na lobaka ezalaka meilleure façon ya ko soutenir Belleville Kanzi to soutenir ye kana kotala ba biloko na ye to soutenir ye kaka na kopesi oyo ezali les meilleurs na biso ya kotala ka ba vidéo ya ko partager ka ya ko liker ekosala bien famille Libota et ça c'est vraiment bien. La commission, dans le but vraiment, merci pour le message qui t'a causé que ça ma belle-fille. Yande matata. Eza matata. Oh, senti que silisi bango do poso. Comme kowelenga na kozonga la ngala ete. Enga na kosala na ngai boite papa confusion. Confusion totale vraiment na baini ya Belleville baini nyonso ya Belleville bosuka mabe parce que Belleville aza mwana nzambe na lobala bino aza mwana nzambe azali mwana bilaka en tout cas bandeko excusez-nga nayebisi bino film oyo eza kitoko tozwa vraiment temps kokonsome film na biso oyo ekosala nga plaisir soki tozwi vraiment film ntango tozokangaka bapicture ntango tozosala nyonso si vraiment bandeko na nga ti sikoyo en tout cas tozomona eloko te vraiment toyoki tonton na biso apesi oyo aye conseil alobi makambo oyo asali analyse na ye alobi eza point de vue ya tonton na biso mais à part kozala point de vue ya tata na biso tozali kovivre pe oyo ezali makambo ebele kati na monde yango surtout na bamonde ya réseaux sociaux vraiment donc makambo minene vraiment bandeko na nga tozala wana toujours mpona kokonsome tozala wana toujours mpona kolike tozala wana toujours mpona koaime oyo ezali filme na biso bandeko na ngai to aime to aimer film to partager film tozwa vraiment temps ya tozwa temps vraiment ya kopartager ba film na ba statut na ba Facebook partout tozwa likabo ya kopartager tozwa vraiment temps tozwa temps mpenza ya kokonsomaka ba film na biso ekosala biso bien bandeko na ngai ekosala pe ye moko ekosala Belleville moko pe bien ozomona ekosala vraiment plaisir ntango soutenir ye en tout cas bandeko na nga merci beaucoup vidéo oyo toyaki kaka mpona kolakisa bino comment bato baza vraiment na posa ya moko ya bango akende liboso comment bato baza na posa ya bela akende liboso comment tokoki kosoutenir Belleville soki eza na bafilme nete na bafilme nende tokosoutenir ye
En tout cas, merci beaucoup na famille Libota. Na ndenge bozo za temps bino ko consommer tant na bino na ba laki ne bele. Oh vraiment ezo kota. Yes la famille. Et là on tu copier sa Belgique za ka ko consommer ba film na ye, ko partager, ko commenter. Yango eza meilleure façon le bango ya ko soutenir Belgique quand c'est la patronne. Tout qui notre tonton a tout dit que ba o nyonso. Bleu ba comme ko finga Belgique ba yebi biska ba uta. Bazaki bato nzala bando kele la belle vie na mawaza na wazo pesa mais lelo yo babalusa bandoki ya toza kaka awa bomo dande bokomi ko panzana. J'espère que bomo film vidéo na chele bino en plein live mais bazo beta masolo penza ke ya gola bazo beta masolo ya bambuzuma ya bango nyonso ndenge bakomi déjà ndenge bayimi bango ndenge ko inoko c'est trop dinde bazo makamba lokuta ba comprendre déjà que makambo eza lokuto ba lobaka do ba comprendre bango pour dire que likopa na bino et comme na suka donc likopa na bino eza sur l'impact te ba réunion so bosala lelo yo bato esengela ki ba ye ba comprendre bino si ba comprendre bino donc nyonso o bosala ki iloko ya sika ezali te. En tout cas vraiment Nzambe à côté toujours ko pambola yo maman na musala kitoko zali ko sala a pambola équipe technique mobimba pambola bino nyonso o bozali vraiment kotala ba film ma belle vie Nzambe a pambola bino parce qu'ils a ba film moko isa éducatif. En tout cas to consommer encore massivement, to consommer, to liker, to partager ko sala biso bien makasi la famille to za na famille to kenda kotala baninga. Est-ce qu'il y a vraiment de 8 ans na biso ya koza ba adresse ya baninga? Je ne pense pas. Alors bandi kolanga tout ça qui est fort tout ça les faut ya consommer ba film tout ça il faut ya partager et ça là vraiment bien bandi kolanga. En tout cas merci beaucoup na bino nyoso bodinga kabiso bozali kena vraiment ebele pona kolanda biso nzamba lola abate bino apambola bino na musala kitoko bozali kosenga na tiki nyoso vraiment na biso famille Libota to consommer film et to liker ko sala biso bien et ko sala ngai plaisir ya trop et ça nga vraiment plaisir ya trop donc vraiment to consommer film ba de kolanga yonka to ki koloba to baki o ya malamu soki monani ya Belgique biso to ya kaka to hésita kate to ka koloba soki pe to moni ya mabe sen to contredit to ko ya nde bongo nde to vivaka to viva bongo bongo penda la famille. Vraiment merci beaucoup la famille toi qui ka kolakisa bino na lobaki nga soki na moni loko moko ya malamu te koloba pona Belgique. En tout cas na hésita kata seconde te ya koya kotalisa bino famille Libota yango esinga kina ya quant à moi vraiment na tiki bino on se retrouve à la prochaine.